permettre bino soki peut-être éducation ça bafoué bozela ba kufa po boluka ko gagner ba mbongo non mettre bino en garde surtout la bino bo so interview o pe déjà kufina boye kufina biloba lobala oya kotala combo place azali agumba mutune 1 minute ya kolela nzeta malili oyo nzeta malili eza biso na kati ya Lisbonne. Et permettre, moi je peux citer même les noms sur Kokata Moté et je dirais la vérité. Na Vieux Gaou, na l'année interview concernant le PDG, na mettre en garde Vieux Gaou. Na mettre en garde na l'année mission na yo. Na l'année mission na yo au sali na l'année mission na yo au sali na YouTube. C'est là PDG azam moto te yo luka après liwa na yo luka succès. Vieux Gaou akoyi koloba mabe moko te pona tata oyo pona collègue na ye. Vega nalo bangola ndenge teke o bazotala nga na minute oyo bazana référence place baza bazotala elongi obayebi yango bien. Je te mets en garde on recadrer yo. Alors bon nommer même ça que Moses a recadré Vega ou. Donc Vega ou sera le but mabe pour na tato ezali suma makasi. Peut-être ça mutu monte que so succès no si là et par après la loi na yo lo babiloba lo ba po zo sous succès. Là vraiment nazo recadrer yo. Attention attention attention. Il faut qu'on respecte. Ce que l'éducation est bafouée, il faut que l'occasion soit dans la classe. Yangwana na kosenga na artiste comédien. Botalanga bien. 12 ans plus tard, ezala yo sobe. Ezala yo nani kisita. Ezala yo sekele. Ezala yo piton. Ezala bino nyos bane ya Lisi Boy. Na sengi bino pardon. Na kombo ya vie Mundweri Mowei. Naza ko se présenter Mundweri. Ceux qui mabe ali bolobaki pona tata oyo. Boré. Et aux hommes kolo na ngai mais na recadrer yo. Et puis on sa nga peloté. Merci. Et là ba tu mususu ezate so mta kufi boya boba sa boba biloba ba boluka ba succès na ba boluka ba base. Aïe, bye balinga kankechi. Bye balinga gali mono. Bye balinga gasoda na bango yo. Elo kango yeye, toi pe na swate. Ba fane na ngayo. Biso nyoso to sabone. Massivement na kati ya Congo Winer TV. Na beni ba fane tout. Avec les filles là, nous donc ba tout balinganga. Ba tout balinga musala, ba tout mosepela na musala, ba tout na sepelisa na banda. Nesi ko limola na ngali sisu bien bien. Donc bon mon na ngali sisu bien bien. Abonnez-vous na kati ya Congo Winer TV. Eza chaîne oyo osepelisa biso osepelisa yo totalanga kama na seni abana siso bato nyonso balingaka ya nzaka kosabone sur Congo Winer TV. Congo Winer TV. La Cléopâtre Sarah Kaboumbi, Banous Yamboka na temps réel, chaîne Kangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. C'est ça moko na Londres, Congo Winer TV. Babi biso nyonso to s'abonner na Congo Winer TV. Sarah Kaboumbi en direct de Londres. Babi to s'abonner massivement net na film. Congo Winer TV, Sarah Kaboumbi. S'abonner massivement na chaîne na bino Congo Winer Télévision. Congo Winer Télévision, ya yemoko la Cléopâtre Sarah Kaboumbi babi moso aleki ngolo na mo. Ba news la carte na mo peut la bien honorable René Makondele donc tout y est donc voilà quoi. Juste pour na web sabino ke bo s'abonner. Yaka na Congo Winer TV ya boss na biso Sarah Kaboumbi la Cléopâtre veut dire moi si oya leki ngolo nelengi balobi na chaîne wana kozala jamais déçu talara yemoko. Bonjour, bonsoir, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes sur Congo Winer Télévision. Précisément, émission Police des Stars, émission présentée par votre humble serviteur, autrement dit Zouma Tumba, le défendeur. Il y a bon moment, aïe aïe aïe, babi, papa Zouma, Kapambati, Bakisana, Soso, papa na Moïse Ntumba. Balobi, joyeux Noël, na bande de connus sur tout babonné, sur
surtout ya Congo Winner Télévision babi babono balingaka émission Police des Stars précisément émission na biso ya bien ou émission ou le babino makambo ya belé ya bien babi lelo tout ça vraiment na actualité ngo vraiment ya mawa oyo papa na biso ayo otikotika biso papa na biso na kombo ya mécène munene ya mboka na biso na kombo ya Wabe Lorango auti vraiment kotika biso mais c'est condoléances na famille mobimba ya papa Wabe Lorango mais maliwe ya Wabe Lorango et le qui vraiment problème est belé babi loba lobe ko loba masusu problème est grave ça que oui émission au vieux gawalo à salaki à tenir ki ba propos moko vraiment ya bien té babi bokoyo kamo awa ba victime awa pourquoi Vigao a réagir bongo tikanga na profiter koloba ba joyeux Noël ba bonne année na batunyo so babi la charité bien ordonnée commence par soi-même à mon boss maman Sarah Kabunji la Cléopâtre moni mwasi okomisi nzambe mwasi mwindu mashamu menu obwaki ndambo meli ndambo na moni mwasi moko ya bien mwasi moko ya mwindu yata kangi suki azanika bien canal batabo epo ya mela il faut kitsa moi voir Jose Chama moni mwasi okomisi nzambe motema ya batu ya na bombi babito ko bimisate Jose Chama babona na yo ba joyeux Noël na yo so bon moni bilili wana bopesa merci réalisateur nga mokolo lelo louage matembo babi le président l'artiste yaza ba pensar et belé louage matembo ba joyeux Noël na yo pe so bon moni bilili na bopesa ba joyeux Noël na pesi babi salon Selino na kati ya Londres wana babi papa mama ba fête yango epusani ba fête yango epusani papa mama bino bato bana kati ya Londres wana bomema bana na bino so tout na kati ya salon Selino na Londres za wana pona bino tika na pesa bino na pesa salon Selino mo bako landanga lokwa match ba joyeux Noël na bino pe ba bona na bino so tout aïe babi papa Benoît Mbala joyeux Noël na yo pe na bonne année na yo pe ska ozali babi sponsor numéro 1 il y a émission où précisément Congo Winner Télévision Moïse Diema il y a battu à Clara Kitoko bonne année na bino ba joyeux Noël na bino tika na pesa tant na kitsaka chapeau boy yemoko miye baka déjà maman moko motema malamu maman Geneviève Bosusu falanga autrement dit maman yoyo ba bonne année na yo pe place aux ali Jérémy Bwanda Anisha Bwanda le jumeau d'Endende na kata Belgique autrement dit Pentagone ba bonne année na bino ba joyeux Noël na bino ma petite sœur na kata France wana Marceline na pesi pe ba joyeux Noël na yo yo ba ke papa zuma yo kotika ngate na pesi bino nyonso ba joyeux Noël na bino maman Mati Malunda mamotema bato papa tumba na kata Londres ni na ngwe ko sala o maman okobosa na biso boy to lia tato buko tape mon ko e ko sala biso bien na vraiment no ba mingi te liwa ya Wabe Lorango is luki benza ba mbilinga vie gaou vanda te kende ko lobana biloba lobande bato mabuki ba misana ko loba biloba lobana bango soki muto akufi naza vraiment na témoignage mingi ya mécène o utiko kufa lelo soki baladi esobe lelo bakoma baladi esobe c'est grâce à ba vie wana papa na biso que son âme repose en paix lelo atiki biso ba témoignage ya bien zali vraiment asungi bato surtout ba artiste ça dit ba artiste ba toute catégorie confondue ba musicien ba théâtre ba artiste peintre ça dit asungi vraiment bato beli papa Wabe Lorango lelo santé dérangée qui ba meme na hôpital mettant comme kuna na hôpital la salle crise et akufi lelo ba tie na hôpital ya ba chinois wana na kati ya Tchango côté on a place ba lelele que son âme repose en paix Congo Winner Torozala wana malgré moi ba retard ya image notre réalisateur azobiso mo ba image na retard mais Torozani bande ko na ngai tango botala ba émission yo bo pesa biso ba remarque ya bien au moniteur musa les autres salama bien ko ya ko batay papa suma yo lingi oboma et bo papa suma oboma po gagner nini place ngana zala place lumière ezalaka eza bongo te maman Mati Malunda mais eza bongo te babi papa zo mesika zalaka makambo bien zalaka liwa ya vieux na biso Wabe Lorango vraiment le ki ba problème bato mambe ba koloba msuba koloba omoni machin biloba bato msuba lobi ke oui
pour asalaki boy yango na kofi mais nga na zolo ba toujours que oui muto simba rapé manabiso ezankolo Yesu Kristo nzambe muto permettre lelo papa na biso grand médecin na mboka na biso wa belorango nga na yoki foma ba kombo na ye parce nga na tourner mingi pe na changu wana na yoki ba son mingi lelo aza monument aza baoba l'autre to tanga ba vient biso ba didi kinwani to tanga ba vient biso ma tete na ma boko bank ba médecin ba ça tellement ibelé Wabelo rango pasa ki wana nakati we son kutwa yemba wabelo rango yonde oleki bango c'est-à-dire aliaki vraiment na batubele toko sala nini lelo atiki biso mais biloba mingi TV za radio tende na wakaka ke oui TV za radio te tolanda vidéo et on revient tout juste après play moninga ya solo akolinga ote pona biloko zanango kasi akolinga yo pona oyo zali nde bolingo yesu atalisangani kulusu aleluya moninga malamu yesu moninga yatango nyonso yolinga ngai te pona mbolamu na ngai yolinga ngai na ngolu na yo Nabatela kimia na motema nanga. Wabelo, c'est un vieux que je connais beaucoup. C'est un vieux de Tchangou. Il a fait quand même la fierté de Tchangou par rapport à ses affaires, par rapport à ses innovations. Malgré que ces innovations ont été transformées d'une manière qu'il piratait les choses, mais ça fait partie quand même que c'est quelqu'un qui cherchait à être un peu grand parmi les grands. Donc en fait, il faisait quelque chose que nous, dans notre district Tchangou, personne n'avait cette vision. Il a cherché de faire ce qu'il pouvait faire. Et aujourd'hui, on m'apprend que le grand est mort. En tout cas, mon regret est que nous avons perdu un baobab. Parmi les baobabs de Tchangou, il y a beaucoup qui ont mangé, qui ont fait de grandes choses, mais pas plus que Wabelorango, parce que Wabelorango a cherché des vases et moyens, il a créé des entreprises pour nous, jeunesse de Tchangou, pour qu'on puisse avoir quand même des activités, des boulots. C'est un peu ça. Nous avons vécu à Tchangou, ça fait beaucoup de temps, mais parmi les grands têtes de Tchangou, Wabelorango fait partie. Parce qu'il a fait quelque chose que beaucoup de gens à Tchangou, ils n'ont pas eu quand même à faire ça. Surtout dans l'innovation. Il est vraiment beaucoup plus innovateur. C'est un peu ça. Ce que je pouvais peut-être dire à sa personnalité et puis paix à son âme. Bonjour, papa journaliste. Papa journaliste, on a passe. On a ma casse na kata motema. Pour la leader na biso plus de gens à Belorango. Oh la tiki biso on a passe boy. Sinon on a passe papa. Il a biso abilité. L'année jeudi. Le tournage te soli bien, mais est-ce que papa n'a pas KIP? Toi, c'est pour que le lobby samedi, dans 11h, l'idée n'a pas de choses à Belorango Koufi. Papa, elle passe. Fous-moi pas. Papa, tout ça va bien. Tout ça va bien, les petits gens à Belorango. Tout ça va bien. Quand tu passes, on va consulter biso na kata groupe mini fait on va poser kabla biso mawa ba kabla biso mawa tole la ba olela to sepela ba ba sepela biso to olela tant qu'actrice et tant que sous son maman que bon ça que la PDG Wabelorango na part na yo encore bani na motema bo maman tout tant qu'actrice PDG na la papa pas journaliste non on le batté pour le zanga mutokola
PDG Wabel Orango pour que un plus pour la biso neto zangi boy to éviter to asumutu nini kwa yé nakata groupe mille fait na ko soutenir biso susu nakata groupe mille fait azaki malamu mingi pour la biso. Est-ce que na semana susu to ko baba bien fait ya papa Wabel Orango tant que besoin temps ya revendre na ye ba ne moi mingi banda je banda ti lelo atiki biso. En tout cas d'après moi na ko boye en tout cas PDG Wabel Orango a célébré biso mingi ya belé nakata groupe mille fait te dépasser l'autre biso ba triste na to dépasser l'autre nakata groupe mille fait et pas PDG Wabel Orango a célébré biso nyonso au TV au nini tournage nyonso tout yi dans biso en charge au fait am so moi pèse lamba a pèse li puta am so pèse 2 pièces 3 pièces TV a pèse TV alors ça so ba cadeau moko amno suspendre biso na ba cadeau moko ya brusque donc am so na to yeka tournage bo au moins PDG Wabel Orango abengo yaka a pèse TV am so placement ngai nde na zaboye na ndaku na ngai na za cadeau a PDG Wabel Orango na cadeau ya TV plasma na téléphone Android ya munene na cadeau a PDG Wabel Orango na combien de pièces ma puta na on a lati na on se prendre besoin PDG Wabel Orango asa ba bien fait oyo asa le pona biso ba triste na ye asa pona biso asa ki papa malamu tono sona bien so pe ozala mabe akoloba ka yo o sa mabe bo poani agange liyo taka papa agange la bana po ngalo lo mati sina benga ma koma mati sile lo boy esa PDG Wabel Orango na ba théâtre te to na benga mutu montre fumu pa papa bana ils a passé ma obolo bana bandeko batikali tant que bactère to batrice lokola yo ba se présenter te tina mokola lelo obolo bana bango ni message na yo ezala comme rappel et pas na bango na bingi bandeko na ba triste comédien oyo boyi PDG Wabel Orango ayebani mokili mobimba yaya boya kolela na biso elongo biso pe tolanda bino biso pe le kona biso na mille fait bande on a ba triste boya na ba terre boya ko kabwa sima boya ko lela na biso biso lela tozomona bino te to mona bino te pona nini bande on a ba terre na ba triste ba président ba tout mususu ko ba président boya ko kabwa biso ma te papa na ngai ba mama boya ko kabwa biso ma biso to lela boya ko lela na biso longo boya to mona bino te to mona bino eza nini likam nini boya lela na biso lela to fait pe papa boya ko kabwa mawana biso. Merci beaucoup pour la question. Les Kambozawa, bande ko bolanda biso bisika nyonso. Ezali kamatanga pour eli biso. Boss na biso, patron na biso, papa na biso, le PDG Wabel Orango, on a bien aimé mon sponsor officiel. Datika Kibiso, mon le 26 na Never suite il y a courte maladie. Donc yango anande au moni mamatanga tout ça sponsor officiel certainement sponsor officiel nangai bien fait certainement bien fait Eza Ebélé dans la mesure où ngai na travaillé pendant 3 mois seulement 3 mois n'ayez pas PDG Wabel Orango autant a lancé chaîne naie 1000 fait TV de naie na postulé le col mon nyonso ayamenga très bien ba tout na kutaki vraiment ba yamenga très bien na yemoko même les jours où ngane na kuta na joie qui ton kutane en face abenga tout il y a des journalistes et c'était comme ça tout a commencé. Alors bien fait naie le PDG nous a laissé vraiment l'espace il y a qu'à fonctionner, il y a qu'à travailler. Et chez lui, il a commis même ingénieur. Et je dirais, partout j'étais dans un titre journaliste, bateau baby ce moment, au Bolandanga, en ce moment. Mais on a automatiquement monteur, on a remonté
On commence à Photoshop, on commence à tout. Ils en ont 3 mois où on a passé. On a beaucoup les PDG au Abelo. Alors même quand on m'a appelé, j'étais à la maison. Nandimi écoute, tout le monde PDG Wapi. Mais PDG Wapi. Donc vraiment, ils ont vraiment passé. Il y a mon tout, en tant que moi, en tant que moi, journaliste dans la chaîne Yami TV. Okoki koloba nini oyo zape baninga na yo to bande comme susu bayebaki Wabelo Rango, le PDG ndenga tiki biso. Bon, mingi na loba, mingi na mettre en garde, na recadrer kaka bande ko nyonso, hein, o ba olungba yo filmer ba ça ba interview. Vraiment merci pour na moment pesinga. Non, c'est la bonne émission. Non, recadrer bien, so peut être éducation ça bafoué bozela ba kufa po boluka ko gagner ba mbongo. Non, mettre bien en garde. Surtout la bino une interview. Oh, PDG Koufina Boye, Biloba Lobala. Et permettre, moi je peux citer même les noms sur Kokatangote. Et je dirai la vérité. Na Vieux Gaou, na l'année interview concernant le PDG, na mettre en garde. Vieux Gaou, na mettre en garde na l'année mission na yo. Na l'année mission na yo, au sali, na l'année mission na yo, au sali na YouTube. C'est là, PDG Azam Mouto Teo Luka, après Luana Yo Luka Sixé. Je te mets en garde, on recadré yo. Alors, bon nom même ça que Moses a recadré Vieux Gaou. PDG Azam Mouto Monte que so Sixé no si là et par après la Luana Yo Loba Biloba Loba pour sous Sixé. Là vraiment nazo recadré yo. Attention, attention, attention. Yeba ko respecter ce que éducation est bafoué, il faut que Luka Rozo na banzela classe. Et aux hommes kolo na ngai mais na recadré yo. Et puis on s'en appelle aussi. Merci. Et là-bas, tu me soucies, ça te sommes ta koufi. Boya boba, ça boba biloba, pas beaucoup comme succès, pas beaucoup comme base. Luka base n'a bien, ça musala qui toko, ça la carrière n'a yo bien, aux joie base, aux joie succès. Et nous, c'est la baluwa, va koufa pour bon nol, merci. Merci. Ngai maman de Soto, la fan tout baï bien na combo maman de Soto, naza artiste ya troupe 1000 effets. Oeza ya PDG Wabelo Rango, n'est to benga kaye mutu montre. Mutu montre de combo to benga la ke yango wana. Bon tout ça a wapona sango ya mawa, ya leader na biso. Donc leader na biso abilité à Koufi Brisk. Donc on n'y pas si wana biso ba artiste. Donc to sala awa, to yana tongo to lali, donc to zonga ku banda kuté. Mawana yo tant qu'actrice, il y a mis les faits. Mais tant que PDG na yo atiki. Vous avez souvenir ni ya malamu ekolo bana bato bazo la na Congo Winner TV. Baye baté, Wabelo Rango PDG na yo azaki malamu to mabema. Bon, papa journaliste, bah nini ya PDG, bolamu ya PDG na koloba, eza ebele. Comment on a maman de Soto bonne na telemi boye, eza grâce ya PDG Wabelo Rango. Donc papa na biso wana, aza papa ya mawa, asunga biso makasi. Donc asunga yo mwana sungi na bana na yo. Donc ils sont na lobby bolamu ya PDG, eza vraiment ebele. Donc eza peniti na lobango, mais eza ebele. Donc ayebi kozalisa bana vraiment na kati ya troupe. Et en plus tournage na besoin de toyaka boye, to pesa à tel côté. Après ça besoin de transport, bon on a besoin de ration na biso. Donc et lambo lingo leko tourner table mo ya ville, faut pesa tenir kitoko. O tourner na mboka, maputa kan, maputa ko kolobate. Donc ça est belé na mutu nyonso, biso nyonso mo na biso. Alors en tant qu'actrice, pe bandeko na bino actrice mususu bazoya to bazoya te bazomona na te ba raison na bango ezani ni pe okoki koloba na bango nini ndela na oyo ya malamu balela na nini elongo pe déjà ke mais ezosala biso pasi mpo wana nzeta baoba oye moko ya mibengaka Wabelo Rango poche zo balobo ko pete ave chinois ya tonga partout dans la commune nyons étage eza ya PDG ezali donc ezo pesa biso pasi po PDG za ba matanga ba nini akendaka mais oya biso to mone biso ba artiste ndam bazoya mais bazoya vraiment comme tel té boza ba troupe belé hein ba troupe mais troupe nga na mone ya na ba artiste nyons nanu leader na biso solo moi sa pembe nana saka saka
leader de leader. Tu vois que procès ça va bébé. Il y a à chaque jour na coupe naïe. Au moins que c'est un. Donc au moins bah ça va tout pendant les gars. Pour payer na chaîne naïe moko, ils a mis fait TV. Ba troupe ça qui on a électé. Bah comment on est belé ba troupe on mais naïe sûr que ba oyate. Donc leader ne sont quand nana saka saka azanga raté chaque jour. Na ba groupe naïe mobile. Nous a bien été oh kufa mutu munene. Pe ezate ko ezaka kasunga troupe naïe asunga ka ba troupe nyonso. Ba troupe ya ka akolelela ye. A tout un espace. Ba artiste na ba transport. Ezangi bo apesaka. Mais to bomoni papa wana zate de la kufi. Ato lala te ko beta ta mo tout le monde na moyo yo vandi. Ah to moni esala pe bien. Po biso pe to kenda ba matanga na bango. Mais bango ba oyate. Pour ça ba ndio tanga ba troupe en nyonso ba zebele ba oyate. Oh kuta na wale kina miso mo to kenda kuna pa PDG. Bien sûr tanga moko to mi bale. Oyo so ebele non to monto non tangati saka ebele ba oyate bango mo ba miyeba po moni to tanga sute po to komi donc yoka mwa kanda papa na biso nenga kufaki na papa belité papa za muto mbongo akoko kufa jamais nde ba oloba ke mboy na boy akele ke le côté pour ka nzambe so asa zu molimo suka molimo ana nyonso o mo to teme avenir cointi coin mapangu na ye donc faut ba bandeni ba oleka ba mission ba tefe ba lobaka banani wana balobaka pe mpona yoki mosusu batangi kombo na ye baoloba pe nini bon batango moniti bamisusu oyo bapesa information bazotanga na bachaine ya bayoutube wana bazoloba wabelo abela kota ndaku boye ngamo nde natelemi ya mama de soto artiste na ye ya milfe nde naoye biso le 24 tozalaki na papa le 25 na tongo ngamoko. Donc tout solo ni donc na yende na tongo na yoko kake peut-être ko fait pas qu'il n'a peut-être na pourquoi déjà belate mutu nyonso tout ok na lwemba na coin autour ni ba yeso mona ki PDG a obima mutu nyonso kota na wenze papa na sepelo kota na wenze na coin ya résidence na ye o koti wana tambola tout na ba maman na ba oteka ke bo mona ki PDG bo sukisa ko mona e journée pour nga moto za ne le 25 nga to sola pebo mais abelate nini te mais tozo senga na ba artiste en tout cas basa na motema ya mawa to lobeli bino po boya so to lobela bino po boya ka boya mawa na biso et ça bien biso pe to yaka boye bien boya kaka bo vandi na bino to lala note oyeka na monde to senga pe mutelo te oyeka vandi botala bolam boza oya mba so toke porte ba kengele pas sécurité ozate botela ramiso ko mo benga akotsa bango apesi bino bobosani nyonso bobosani nyonso poani bane bazali lelo po ozaka na poso oyati otoke kaka olukaka so atali ke ba bazali na matanga papa ba osunga biso pe troupe ekufite bolo ba trop troupe na biso pe ekufate to zakaka toujours pièce na biso mo konja scénario yemo ka sa pesa biso nyonso do scénario mo bimba ezali pièce ezoleka boyebi lelo na 21 na munyosa tala boyebi to katanite bolo ba sambwe mile fa sambwe te to to pembeni ya muto obenga position ba lobo pete to bien donc parce que boya to kabola mawa bosunga biso na mwa ko ya ko mona biso to mona bino et ça la biso bien makasi donc na ko kakutu ko loba mingi te po passe vraiment donc kozanga mutu yemo ko loba ko teli baya to lambeli mais wana vie chinois yemo ka lingaka to benga kepe mutu montre pour tous les scénarios na biso ezaka yemo pièce nyonso eleka pièce nyonso pe kata na tête to continue tina suka donc tozela bino programme non bato sali programme ya jour et bembe matin na yebi ke journal so ya lisusu ko yeba et bembe ba jour nini ko na boye mais tozaka na posa ke ba artiste nde ba ya kaka po yepa linga ki musala ngo to mona nde bango et ça biso bien papa na ngai mbote papa lisusu na résidence familiale ya PDG wa Melorango qui se présenter merci pour la parole. De un, Nazali, actrice naïe, Aza président Nabiso ya groupe. Donc, toza na passe vraiment na mitema Nabiso. Ya kobungisa oya zalaki meilleur pour Nabiso. Ya kobungisa oya zalaki nzete ya baoba pour Nabiso. Donc, toza vraiment na passe, totika lipe na passe makasi take ba naïe. Tant que actrice, ya fait, tant que moi na ya PDG. Bien fait à papa et pas na bino to et pas na yo na kata groupe
eza vraiment ebele eza kutu ya olobela te eza ebele asala pe a continuera na kosala jusqu'à ce que akufi boye eza ebele nakoki otémoigner dans bolamu o asalila biso même na groupe même na biso moko boye eza vraiment ebele pe ya son âme papa tolingaka ye mpe tokocontinue toujours na kolinga ye mpona bato oyo bazoloba balobaki akufi na boye abelaki kala okoki koloba moni mpe batere mpe bakristo okola bino ya badifférent bazoya te mbela na ye mpana bakozala papa tant que moto aza na bomoi maloba mabe elobamaka te soki akufi maloba mabe ekomi oyo abeli boye oyo asali boye oyo asimba boye non mpo na papa na biso PDG wa belo eza kaka mwa maladi nde dérangera ye ti mpe lelo mpe abengami mpe mowei donc eza kaka maladi oyo etungisaka ye ya partir ya cœur yango moni lelo ememi ye na liwa mais nana pasi nana mingi oloba te ntina oloba boye naosentir douleur nazokoka vraiment te koloba merci nzambe abondisa toujours libota abondisa pe biso bana oyo totikali ya groupe mille fe eza pasi kobungisa papa atiki biso kaka bana na bana nayebi ke totikali na papa mosusu bobele yesu totikali na ye nde consolateur na biso akonsole biso akonsole mpe bakonzi oyo batikali yonka nazalaki nango merci vraiment en tout cas merci papa journaliste na se présenter na pour biso to aloko bakoko ya théâtre margué na sala ka lisusu te ça fait 15 ans na le karasu ne grante comme na ngai Peugeot babenga nga tatadine na sali male bambwa na sali buzobe sala ngando donc tato tozomona na TV na kopesa kombo oyo eza biso bancetre mitoko ko yebango yankwaya oyo moni yankwaya to la comédie oyo kotala kombo place azali agumba mutune 1 minute ya kolela nzeta malili oyo nzeta malili eza biso na kati ya Lisboy nazaki de passage na yaki pe matanga nde nazabu ngana mambombo to tiko solo mova za wana jiclash za wana soko bengi ba lobake o vie Peugeot banda to zala mikie tato mtaboko libiso wabelo donc vega u akoyi koloba mabe moko te pona tata oyo pona collègue na ye vega nalo bango na ndenge teke o bazotala nga na minute oyo baza na référence place baza bazotala elongi o bayebi yango bien donc vega usora lobi mabe pona tata oyo eza lisumu makasi yango wana na kosenga na ba artiste comédien botala nga bien 12 ans plus tard ezala yo sobe ezala yo nani kisita ezala yo sekele ezala yo piton ezala bino nyos bana ya Lisboy na sengi bino pardon na kombo ya vie Mundweri mowei naza ko se présenter Mundweri soki mabe ya libolobaki pona tata oyo bo retirer ya na sengi na ba comédien nyos na ba sai ba vide loin nayebi kaza malade nayebi ke collègue a malade wana yebi yango tunaza au courant na place ayali nzamba kosunga ye esika ta kovanda en reconnaître nzeta malade nzamba kosunga ye yango wana pesi ba témoignage malamu mpona papa azala malamu ezaka biso ba comédien te ezala ba musicien ezala ba sali na nzambe aza bon na mutu nyonso donc place azali biso nyonso to reconnaître que to perdre mutu ya munene nzete ya malili ya sungi biso na ba condition nyonso surtout Lisboy asimbi biso na male bambwa s'il te plaît male bambwa to bandi ko sala na générique wa belo rango na lukio bipa biso yoko tambola donc aza mutu ko négliger te oyo eze bembe na biso so mona nga moko Peugeot na yaki tina komia wana lali poza papa aza papa na ngai propre donc nayebi ke papa akufi tozonga mwa sima tokanisa papa tozala mutu musu tokozwa te lokola wabelo azate surtout na njilia o tokufeli monument tosangana ba artiste comédien ba musicien boya tolela papa
tozala mutema mabete ko boye boye mutu nyonsu aleka pa papa na porte oyo azwa voir même ta visa wa yebi visa comprendre visa ozu visa tango zo bima libanda esengo mutazala desa zala te pa babele yango na sengi na ba membre ya liste boy vegao nga mwana yo bejo nazalaki awa menebi ke yo papa ebembo eza ya yo ebembe oyo eza ya yo eza ya lisi boy ba groupe eze bele me lisi boy nde bembe na bango oyo papa na bango akufi oyo tokotika la kozanga ta mukolo moko te ngana olo banaza membre ya lisi banaza artiste confirmé ya lisi boy na carte ya ministre culture art o ba comédie bele bazana ngote nazo lela eza pasi pona tata oyo Menzambe abomba mutema abomba mulimo na ye tozana eliki yake place bavandi bakotala biso na ba TV bakotala ebembe oyo mutu nyonso ya tolela papa ngana za artiste ya Belorango oza actrice na mawana yo ezani tango yokaki ke président na yo akufi nako akutoloba te naza passe mito musi mutu munene na groupe na biso ya PDG Belorango musi mutu munene dana za passe taba bisenga sangolo besanga passe na ndima te na zabwe esanga passe makasi mutu munene to bungisi pe PDG Belo mutu munene penza sanga passe na ko loba te ndenge fana na e mwa mabe tu malamu na e pa na e kozala ni mabe te fana ne malamu za bien ngote papa tomonyo na titiki ya mawa katikati nisika okoki koloba na biso mawa na o vraiment eza ya nini mawa na ngai ezali ke mutu tozalaki na ye azalaki cher mpo na ngai ayebi kotika biso depuis le 25 oyo ezalaki jour baninga bazosepela fete epuis nazalaki na ye le 24 ayebisi ngai ke le 25 azotuninga okoya ngai alobi na koya alobi ofale na kozwela bana mwa babiloko ya mikemike ngai alobi na kozala papa le 25 na ntongo na ye koluka ye boye azalaki na mwa bafaiblesse balobi ke oyo azalaki libanda me akoti na nsima nango na ntongo ya samedi na ya koyoka ke akufi yango nazomona ke tozala mawa oyo tant que mama ovanda na mutu na yo PDG wa Belorango ba bien fait na ye bolamu na ye mwa mingi okoki kozala nini azalaki na makambo malamu ebele donc aza baoba wana njile donc aza na batémoignage ya kitoko na banjilo ebele mpona nini liboso azalaki kopona mutu te mpona soki totali babiloko ya azalaki nango totali mbongo ya azalaki nango eza na bato mosusu kutu okopusa na pembeni na ye te bagarde ebele bamakambo ebelebele ya matata kasi ye azalaki kosolola na mutu nyonso surtout mpa na ngai koya wana okondima kutu te ke aza boss tokoseka na ye ndenge tokosepela soki amoni mpe ke ya kozwa ezali awa maana ndi pesa ngai elambana napesa mwasi nanga maana pesa ngai eloko boye napesaki ngani mpo ye soki osengi ye kaka akopesa aza na témoignage ebele ya kitoko na quartier aza na témoignage ebele ya kitoko ata na wenze awa bayebi bamama mosusu bakolelela ye papa toza na eloko mpenza ya malamu ya kolata te mpo ye lokola ngai nazalaki na ngai yebi ke petite sere nadi nazali akoya kaka petite sere pesa ye mwa liputa moko oyo alingaka bato balata bapantalon te balata maputa aye azweli ye mwa liputa kamata kanga nzoto na yo en tout cas azalaki na babien fait mpenza awa na njila mama nandi mpona bato nyonso bakoloba mabe mpona liwa ya PDG wa Belorango yo koki koloba na bango nini ngai nayebisi bango boye nzambe alimbisa bango oyo nyonso azoloba mabe mpona papa oyo ayebaki ye malamu te azalaki mosika na ye kasi oyo nyonso azalaki pembeni ya papa oyo ezala batravailleur na ye bakoloba kaka témoignage ya kitoko oyo akoloba témoignage ya mabe nzambe alimbisa ye mpo ayebi ye malamu te aza mutu moko azalaki kolia na bato azalaki koseka na bato bato bazake bazofutela kompani monene ezofutela mpa na ye kasi okomona azosolola na bango malamu azalaki mpena mabe na mutu te mbote okoki koloba na biso mawana o ya mokola lelo eza nini atuka merci mingi na motuna oyo kotuna ngai oza mwana na ngai me motuna na yo reponde yo eyepesanga sango ya mawa mpona ndenge toperde moto moko ya bolingo makasi moto lokola babelo azalaki na biso bien ti baotonga baimmeuble oyo biso toza na ye elongo me natika koyoka ye te aswanisa mutu na kati ya wenze azalaki kaka koseka so asiliki mwa moke me kosika pa ye mpe mpo ye bango
eza mwa pasi asekaka na ye kaka mbote mbote abanda okosanga mbongo na maboke bien na nde moko ya esengo banda tobandabandaka na tika oswana na ata mokolo moko te nakute mpe likambo moko ya mabe te kote ya basi na ye mpe ndenge moko bolingo kati na biso bakota na wenje mbote mbote bolingo yango wana mpe lokwa nalobi boye me epesinga susi makasi mpo na liwa na ye mpo toperde moto na dene miniti akeka boye me kote ake nzambe apambola ya ti esika malamu abosana nyonso tu ya mabe asalaki kati na mokili mpo toza bato ya masumu. Tanke mama komona moto mokolo bongo babolamu na ye to mabe na ye mingi ovana bato ezalaki ngai na bando mona azosunga bato so amoni moto na kati ya wenjawa aza na probleme epa bimisa mbongo asunga ye nde na bando omona ye mpona kosilika na ye mpe natikala ye komona ye te mpona ngai na motema na ye natikala ye komona kosilika na ye te ezala basi na ye nyonso tu nani mbombo na oyo toza na bango pembeni natikala kosilika na ye te so obeteli eporte afungoli oyo akozala na yango apesi yo mpo esunga yo na maladi. TV eza radio te bomoni baimage nga na koloba te ebongo eza bongo te. Gabi Zanga de Belgique na bosanaki mwa mobali moko bien, mwa mobali mwa sololaka bien, tonton moko bien, papa moko bien, grand frère moko bien, Gabi Zanga de Belgique. Et ça bongo te moni ba image. Donc joyeux Noël pe na yo Gabi Zanga na bosanaki te yo liara no na batu. Ba bi faut tout tanga ba kombo batu ba liana batu. Soki na tangi kombo no te se ko liara na batu te. Bah image vraiment pesi pasi pe mawa mon boss mama Sarah Kabunji la chiropatre babi moi si à mwindo moi si moko bien ulia nona batu tika biyoka yoka mon boss papa Zumaza mater tina makambo yoyo j'ai 18 ans de carrière na monde ya média donc naza mater tina bi makamini ona ko sala j'espère que oui bah image na bomoni et ça vraiment pasi mingi boyoki mutu nyoso ndenge ateni ba propos na ye ndenge alobi bolamu ya Wabe Lorango pe boyoki maloba oneso le bami wana vraiment eso sala vraiment pasi que son homme repose un peu Wabe Lorango Congo Winner peut ozala on a pour couvrir toujours matanga wana événement wana ndenge olekana donc tout ça a besoin Wabe Lorango azaki mutu abatebele Wabe Lorango alien na gouvernement Wabe Lorango alien na ba musicien Wabe Lorango alien na ba pasteur Wabe Lorango azaki monument ya toute catégorie confondue botika pe matanga na ye eleka vraiment na kimia parce que toko yoka pe susu mbilinga na famille Wabe Lorango ba boyi bato bazo ba image ezaki simba ba image zo zaka ya musika lo eza bien te Wabe Lorango asa mensene nene bato basona Wabe Lorango botina ba image boke oui papa Zuma le défendeur maman abi botika to le Wabe Lorango vraiment na kimia merci vraiment to communier en souka émission na biso tikana e bisabino toujours ba bonne année ba joyeux Noël na bino nyonso bato tout ba fidèle ya Congo Winner télévision bato ba pesa ta remarque ya bien et non remarque ya papa Zuma ou ya ki po boma na boma pona sonya elle waji matemo yo zara nangati na boma pona sonya papa Zuma tango ya ka flèche za toujours likolo na zwaka wapi petoko kende wapi mon boss mama Sarah Kabunji la chiropatre na pesi mbote place aux na pesi mbote nanga notre sponsor numéro 1 Moïse Djema ya Sarah ya Clara Kitoko na babi ba joyeux Noël na pesi bino pe mbote na pesi mbote nanga papa maman ozana besoin ba coiffer bana na bino très bien bon même bana na bino na salon Celino ezawana na kati à Londres ba ko coiffer bango très bien bato ba ko ça vraiment très bien salon Celino mobimba boya mbape bato malamu papa Benoît Mbala babi papa Benoît Mbala mon boss na pesi pe mbote place aux papa Benoît Mbala ou mela na ngwende na yo ba bonne année pe ba joyeux anniversaire na yo nazo pesa boy po so kuta na joyeux anniversaire fete kaka babi eza bongo te tande ba sekina ndaka bi papa Zuma yo zaka muto maboke aïe babi maman Matima Londa mamotema bato papa Tumba na kati à Londres ba joyeux Noël na yo ba bonne année na bino maman Geneviève Bosusu Falanga autrement dit maman Yoyo ba bonne année na yo pe bisika bozali philo ma philo moi si moko bien na pesi pe ba joyeux Noël na yo ba bonne année na bino bisika no so bokolanda vraiment to komi vraiment na suka ya émission na biso Jérémy Bonda Anisha Bonda le jumelle de Ndende na kati ya Belgique autrement dit Pentagone
et pas bonne Nabino, joyeux Noël Nabino. Vraiment, je vous aime beaucoup, ma petite sœur Marceline. Nani na bois quitté, on a bois quitté, ce qui me colle. Zuba souffle vite, tout le monde a mis les alliés, mais Tikana pesa moi na mobali moko bien, on solo la bien, alia ka vraiment na bateau. Louange, Matembo l'artiste, so beaucoup de images wana, et alliés, dans sa durée caméra, héros ya makasi. Tant que la émission, oyoyo, ba commentaire, ba suggestion, pe ba remarque na bino isakaya bien, ba remarque ezate ya ba voice, ya kolobaka mabe. Bozala pe wana tant muto kosala mosala malamu bolobeli yango pe papa zuma félicitation pour mosala ezo sala bien ceux qui mo mosala elali komi ko tinda wana eza ko intoxiquer batu na mabe lelo oyo ceux qui na sangi mosala yo ko lesa bana nanga ba joindre na wena bino ba bona bino bye bye.